Atika kozwa ba malédiction ba papa mikolo pona ba $100 likolo ba phone à cher ya onde c'est $100 qui kosomeneka ba bilamba ya ba 1000 francs ba 2000 na bakola na bango sko bakola na makola mike wana papa moni to ba époque na bango bakola ezaki te nde papa akomi olula donc to matoto kita ba papa na pe balandaka nini bolanda Congo Promo TV site e kanga ba site tout site oyo ezoke ko découvrir ba star ba bazana ba palais ba batika ba baza bolanda Congo Promo TV po yango fin yango nde fin ba vrai chéri ba vrai Joe bolanda Congo Promo donc site kanga ba site tout poza patlora biso boto bomba maki metara ya puno li biso donc site kanga ba site tout Congo Promo donc batika au vivre toza Raf Ngindu oya Boston et comme peut tourner biso na Congo Promo scanten ezalaka donc to solo na ndenga scanten Weston ekoti na Congo Promo yenda zolia ba jour oyo ya lia ka 3 fois na kata Congo Promo Raf Ngindu scanten ye donc bango batika la quoi soki si babundana ki me biso awa na ndenga pete kaka scanten ekoti kaka donc to leki na biso Raf Ngindu mokonzi na bango quoi Raphaël Ngindu I'm your brother, Raphaël Ngindu. Vraiment la PCO, mokako soit kende liboso. Zo ça la fierté na biso. Congo Promo. Oyo ezabu ya musambate tembe na motote. Mikolo Congo Promo nde. Trois fois Congo Promo TV o boya sel mokili na esia. Ingénieur Raphaël Ngindu petit non monsieur. Ouais Congo Promo TV toujours en direct. Bolanda ba potonios Belgique, ba la potonios. Ouais balobi Raphaël Ngindu. Congo Promo à suivre. Toujours idéologie Bibola Nango, aspect Congo Promo toujours, grande puissance, come on. www.congopromotv5.com chez Raf Ngindu. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babundana nango. Babundana nango quoi. Comment États-Unis d'Amérique parce qu'il est tous à Boston ou en Raf. Congo Promo monde entier international, n'est-ce pas? Donc qui ne doit pas biso loko tati na bakili. Tara Congo Promo to kota partout bango ba limiter sur le kota partout donc abimisi biso Congo Promo numéro 1 ba site tout Congo Promo pour Congo Promo abi Congo Promo né au site ndanga ma BT pena pour ça site dans niveau des États-Unis des fois. La qualité c'est notre passion et votre choix c'est notre bonheur. Alors voici pour vous la salle des fêtes des 4 filles pour tous vos événements. Cette défaite les 4 filles pour tous vos événements, baptême, anniversaire, conférence, séminaire, mariage. Une seule adresse, 1 rue René Mayer, 77 127, lieu 100. Congo Promo TV Raf Ngindu number 1, babi 001, Talama State, niveau matoso, vous avez en États-Unis. Niveau à boy, il faut pas en États-Unis. Tout le monde a mis sur tes autres, j'ai dit, on va les battre, t'as un business pour le Congo et qu'il est www.congopromotv5.com chez le Big Boss Raf Ngindu de Boston. Décision Osto Baby Momo Plasma 40 85% comme le dit mon boss depuis Boston. Donc décision Osto Host pour vous satisfaire comme on le dit. Merci beaucoup. C'est une nouvelle émission. Lova, les émissions te mettra vraiment masola bolingo. Les émissions te partagera ba problème, il y a société, ba problème, il y a famille, ba problème à bolingo vraiment. Merci beaucoup à mon équipe technique. Là je vois Didi Balobi Didi Faya qui est derrière la caméra. Un grand merci à toi pour ces très belles images. Un grand merci à mon boss. Un grand merci à Alphonsine, Balobi Alphonsine, Kabea, vraiment à Yambinga Malakata Lubumbashi, Playwoman. Merci beaucoup. Sans plus tarder, très cher internaute, Babi que non vraiment. Babi émission Oyo, ce qui te met histoire Oyo te, bébé c'est Mbombo, Kola la te.
tontine na biso bibiche momo beta vraiment histoire na biso donc soki mobeti te bibiche nga na olala te taka molilo comme okota vraiment na kobetaka histoire oyo vraiment très cher internaute toza vraiment ana kati ya Lubumbashi donc na square na quartier Kimbwamba babi Lubumbashi c'est Paris bino mo bozomona vraiment toza pe na ba place ya bien auto ko ça l'émission ska na South Africa bomoni ba game ba jeune bazo sakana vraiment toza na kati ya Lubumbashi numéro est affiché na ba la poste téléviseur vraiment bato bazo benganga bazo ngai te donc je suis à Lubumbashi toujours na cadre boulot toujours na reste à cop nanga vraiment l'histoire lui est intéressant et ça très intéressant tanti na biso lobi kino bibiche lova non na landango depuis Afrique du Sud na landango maintenant oye awa donc fara donc tokuta ne fara abi bicho olala te beta vraiment l'isolo abi nazarana na jeune fille mon anda quoi ça na âge de 17 ans donc ça enfant adoptif donc na boko la ngai moi nango avandaka epa na ngai afandaka epa na ngai mais namoni depuis un certain temps moi nango comment changer lenga face ceux qui n'a bengi à répondre à terre, ceux qui n'ont tourné ma question, moi n'ont boudé ngai nesikaka. Oh, je me suis dit nabi, je ne sais pas ce qui est ça problème nini. Moi n'ont boudé ngai anytime. Moi n'ont répondre à ma question, je les bloqué à mon kate. Nabi au mon comportement bonin. Nabi peut-être que ça âge à puberté. Abi non. Âge à puberté, bon mutoko boudé mutuboy. Bande on a bibiche ko to misa te ngana bi c'est bon mais quand on vanda na ye ko solo la na ye peut-être cause à moi problème mususu bona afandi na solo li na ye au moins on a habité ce qu'on vit na est-ce qui peut na moti mona komi quoi ko répondre ngai bongo na bi que non cause à problème mususu bande on a botu na ngani na loba au moins lelo na koloba nga nakoloba ata babi que non mikolo to ya système en mode d'avion babi silencieux donc na loba quoi na loba msa na ngeza koloba eza cop nanga na loba bana mikolo bazaka lisusu te bana bazalaka susu te bana nyonso bakoma mikolo abisinga bibiche mwana ona 17 ans comme bana mobali na ngai papa 45 ans nde mwana 17 ans bana mobali na ngai ne ko mona ndenge bana ko souffler nga na lito après certain temps na sala ki ba fait na sala ki ba enquête na ngai donc ba bisinga na konzi bana bi mwana nga na zo boko na zui mwana na âge ya 9 ans ti siko mwana ko mina 17 ans abi biche na luki ne na ya ko trouver bango ba laksinga ba photo quand des ba WhatsApp ba to ba yebi ngai ba tinenga ba photo na ba WhatsApp ba bi que non bibiche mbombo et pardon ba bi que non yo wanga na mobile no yo wana na mwana papa 45 ans na mwana ya 17 ans et on a ko découvrir ka bonabi na moni ba photo na moni ma preuve ko bazo s'embrasser na fandi si mona bi yo makambo zo sala nga yango nga na zo fanda epa na yo abi que non eza ni yango siko eza ni yango eza cop na ngai et bon ata to bimi na esala ni yango yo ebite mambo changement des évoluer papa 40 azaka le roi mona il y a 17 ans mona 20 ans et l'on échanger za wana et on sait l'oroté tika na fanda bi mona na répondre nga biminga a fait nga claquer porte akei a dit un message à bio solingi na rendre vie difficile na ko rendre vie difficile voilà mobile na ngaza mobile na biso nyo stoka bolo yo ba te bandakala to ça déjà 3 ans na mobile wana to kabado na balinga na âge 14 ans abi to kabola na yo mbetu singana to ba mbanda oyo ba te abi bicho na su vertige na tel comme moi na 17 yo bana 17 mikolo ba kola banzoto ya bien ya minene do oye ba te alobi que non na ebité bibiche na ebité na fanda boy na mona buju boy après quelque temps na moni boy donc tellement na benga na mwana ndako na gangela mobile nanga asenganga ba pardon na mona après quelque temps boy ya likolo vimba mwana wana bwakelanga maladie mwana wana abwakelanga malade na biso bibiche tina kena na église batretanga ti nde na sabo na ekobonga na bikeno bibiche betelanga lisolo oyo bibiche vraiment lisolo eza choquant na biso mononga na bokoli na ozo lokola mwana ngai réponse à so pesa donc mwana ti lelo mobile nanga zula ndaku awa na Lubumbashi baso futela ensemble. En tout cas vraiment nazanga moko te na émission oyo na benga vraiment Alphonsine no babi moi si kitoko moi 7 kilo dizimu kadizo ma banda likolo tina se balobi taya Jennifer Lopez babi Alphonsine azo kota déjà babi moi si kitoko babi aza tontine
tantine vraiment quand ta maso babi émission na biso lova to bando koyamba batu babi to sala ka to babi bese yamba pe batu ba intervenir neto mine na biso awa. Alphonsine, bonjour. Bonjour. Bonne santé. Bien. Alphonsine, so ba mungongo mukebo ya bien. Santé bien. Santé bien, on va bien. Bon, naza bien. On ça bien. Ok, c'est bon. Par rapport à l'émission Nabiso, na sur ma caméra, au yebi vraiment au moni émission Nabiso neto lobby, ba lobby que no ba na mikolo, ba banga kalisusu mikolo te ba Nabiso ba jeune fille Nabiso ba lek Nabiso ba na sima, ba banga suli solo te. Par rapport à l'isolo Nabiso oyo ndeko Nabiso abike bibish ko tika lisolo oyo te, po ekomi ko sala pasi. Ba na Nabiso ba oba komi ko sala vie mikolo komi ka don na C à 20 ans, 18 ans, 17 ans, 19 ans. Bangonde ba komo bote Nabiso mibali, bangonde ba koma bambanda Nabiso. Je ne sais pas, Alphonsine, par rapport à l'Isolo Nabiso, est-ce que tu peux dire quelque chose? Oui, je na remarqué ba mikolo yo, même 17 ans yo lobi wana eza likolo ba na 16 ans, 17 ans, 18 ans, comme on a boye papa de 50 ans, azobima na mwana. Alors ko bima na mwana wana omoni mwana na phone moko munene, donc mwana komi mutu makasi, donc ya makambo moko tozomona ngo boye en live, mais ba série biso tokola to bando banga ba papa mikolo yo mwana zo ba papa ka o aboti. Alors comme ça biso nyonso. Babi comme yebisanga non ndeti yo soki ezaki no yo basali oza mobile no moko oza na tantine ki no oza quand même na mobile o meki no mobile na yo asali makambo bedono mwana oyo bokoli na ndaku ozwi na âge ya 13 ans na âge ya 9 ans ti na âge ya 17 ans yebisanga mwana wana yo pona yo osani na otikela ye mobile pona ngai mobile na yo abala yo. Oui, na otika ngai. Pona nga na otika ye parce que aza papa mi pesi respecte moi na net to boko net moi no to bota mais ya atie moi si na ye. Alors na otika ba continuer libota na ba bota. Donc j'ai libota ba bota. Ah vraiment wana Alphonsine a pesi point de vue na ye alors bi ba continuer libota ba bota vraiment o na ye bit alors conseil ko pesa bato po bato bazo na biso monde entier. Conseil ko pesa na bana wana bana ya 13 ans wana parce que ser na biso le bibish betali solo oyo na ebite na sala ni na swani sa mobile na swani sa mobile kutu na lemba na kolemba na lemba na kolemba yebisa no conseil ko pesa bana wana. Bon bana bazela ba jeune garçon bazana bango ebele babala na ba amike batika ba mama na ba papa na bango babanda ba pasi oyo komona papa na dipu munene okomi olula me oyebi esika papa na utite botika ba papa na bana na ba mama babota bakolisa bana bango bino boze mibai na bino ba jeune. Ok, vous avez mis belle la bino ba jeune kokene na hôtel Alphonsine to aussi dans émission te o maninga nga vraiment na zabo soki nga BBC mbombo na ko beto loko ya mukolo te ngai te Alphonsine a bien kotika mbanga na otika mobile te mobile nanga yo mwana muki onga na bokoli na ndako non ezalaka te to tient vraiment le point sur les i bana mikolo ozomona o mwasi munene tata mukolo ozomona so kumba tala jipa munene mais skota na kati mwana moko mioto na kati sana biso habite bibish makambo elekeli atanga moko beto moni na tozomona do mambo beso le katro omona tonto moko ya mukolo azomana bana miki en plus bana ba komi impoli po ebike note abangi on a likamuni po ebike yo na ebo kabolelo moko bien miso biso to abike déjà moins de 18 ans yo mona muke olingi ka ba bloka mikolo poani wona éducation ni nabite eza évolution ya mokili toni bana mike bali komema biloko mikolo boza mitema mabe omoninga lelo nakoloba makasi nakoloba parce que mission na biso oyo eza mission moto sara ba aventure te parce que ça eza réalité bato bazobenga biso partout bibish betali solo lobabo yo mono pe place ozo landanga place ozali soko ozo landanga émission oyo lova www.congopromo.tv ozo landanga yo tantina bato bokolio ozaki soki mwana makangu soki babota yo wapi tantina bato bokolio na âge ya 9 ans azio tina âge 17 ans comme maintenant mobile na papa 45 ans mukoloti noza boza lokel mabe ozame lokel mabe makasi place okende aussi mano yo kasi so azilo ndako ndeseni donc na siliki mabe na siliki mabe yindaka pona ngana oloba parce que émission na biso so muta sali bien tolobaka n'est-ce pas Alphonsine? Bien sûr, so muta sali bien oloba ya
Eh, ngana ko zimate na ndeni. Mobile na ngai na moine parce yo mwana moko 17 ans na mono na zo changer au bilamba. Na zo nourrir yo. Oko mana mobile na ndeni. Donc ça la passe vraiment, ça la passe donc on les qui parlent na ngana siliki parce que nga peso ma bezali na kota mabete pour na journaliste té. Ngana zo milieu du village. Soko sali mabe to lo sali mabe. Soko sali malam to lo bakino sali malam. En tout cas vraiment to komi ko chuter vraiment na émission na biso babi bana mikebo banga mikolo bo banga biloko mikolo ya biloko mikolo eza ya mikolo biloko ya bana eza ya bana yo mwana muke yo mwana 17 ans yo mwana ozolanda nga ozobotola mama batu soki ya 30 ans soki ya 38 ans ozobotola eloko na ye eloko na eza ya yo te yo luka biloko ba âge no ba 20 ans ya ba 22 ans eloko na eza ya yo te po nini toloba kaka ndakoloba te omopona lelo na suki ma chérie momoko ya suka vraiment pour te clôturer mission na biso dans tontine na biso naza sur azoyoka émission biso koleka na internet bato bakotia ba commentaire alors un mot de la fin ba salutation na bato bazolanda biso. Ok, nazoyebisa ba nyonso ya ba 17 ans 18 ans vraiment bakota ba église basambela nzamba pesa ba mibale âge na bango batika kozwa ba malédiction ba papa mikolo pona ba $100 likolo ba fond na cher ya onde $100 ki kosomeneka ba bilamba ya ba kato ba 1000 francs ba 2000 na bakola na bango sko bakola na makola mike wana papa moni to ba époque na bango bakola ezaki te ndie papa akomi olula donc to matoto kita ba papa na pe balandaka nini donc on a moi simpinga ba didi hein fire zo ma Alphonsine quoi zo ser na biso ma mbinga boy d'abord on a ser na biso mbinga boy moi c'est kitoko partout ba ke ba boto et pas mon bel pas moi na moko ya 16 ans 18 ans vraiment ata bino moko ata vous même donc oya opesa conseil ezaka ya bana kopesa ba conseil batika ba papa bon basa vie ya bango aba mike wana nde conseil na ina pesa bango. Ok. Ba ya okufa mbango. Ya okufa pamba yaya. Na ko matiso likola nzete. Yaya mon ba salutation na bato bazolanda yo partout au monde na poto parce que Missa Bisso a suivi partout sur la www.congopromotif5com. Na opesa ndeko na ngai je na mbote à partir ya Angleterre. No pesa Joyce petite sœur nanga propre ngana linga makasi ana kati ya Lubumbashi na Marlène na Patrick moi nanga liboso aza na Afrique du South Africa aza Afrique du Sud na lela ye fort moi nanga liboso en plus na batu nyonso bayebinga na pesi ba bonjour. Ok, merci beaucoup très chers internautes. C'est déjà la fin de notre émission Lova hein, dans Babi Lova histoire à Bolingo. Lova to beta masola bolingo donc ce qui s'agit de papola to papola ce qui s'agit de adoucir to sala to adoucir to lobala mwa muke avec tendre mais ce qui s'agit de beta to beta ce qui s'agit de loba to koloba au moment pas na koloba lisusu te na tiki hein disi fire disi mokadi na tiki na vraiment merci beaucoup à Didi qui était derrière la caméra. Un grand merci à Dems Vidéo en Afrique du Sud. En Babi Dems Vidéo, Dems Lili Nakasa Yoville. À toi, Patou Chinemou, Babi mon confrère, Bassangana Baye Belé, Baleki Bisoka Nakana Mouté Mama Bé. Hein? Donc, oh, Tiga Libino Mobo complété. Merci à mon boss. Merci à Rebecca Watchin depuis Allemagne. Merci à vous tous, vous êtes tellement nombreux. Merci à va, hein, donc point d'interrogation, vous êtes tellement nombreux, tellement ébélé. Merci beaucoup. Donc il y a un numéro qui est affiché au bas de votre poste téléviseur. Si vous voulez appeler, envoyer de messages, Babi Bisso émission de Bisso Zalaka bon to le bara vérité. Donc Babi que non, banamiki ba komi ko boto la mibali. Pourquoi pas? Pourquoi? Baso bote la mibali pourquoi parce que batantine na biso déjà ba comme fané baby ko lambate baby ko servir mobile na mbetuté to ba yebi nini te siko photo yeba peti to côté to longa peka bana miki on a bino pe batantine biso pe batantine parce que moi aussi je suis une tantine biso pe batantine siko poni bana ngope miki ba bote biso mibali ponini po mobile abali yo o tshaka sous propriété o sokola ka sous bien te o lataka bien te poni po mobile abali yo te bana biso moi na kozanga moi parfait na sac te moi na kozanga moi eloko moko bien na nzoto alors donc biso to ba tous les deux côtés to ba côté du côté ya ba papa du côté ya ba jeune fille na biso na du côté ya ba tantine en tout cas bino bat bozo na biso partout au bijou ngala na kasa Chicago fidèle émission
oyo nanette ceux qui nakasi à Bruxelles donc bon ça vraiment belé babi bébé c'est mon nakasi à Katanga vraiment to bi nakasi à Katanga to ça vraiment boulot na biso oyo ça vraiment cop vraiment. Merci beaucoup. Je vous retrouve très prochainement avec un nouveau numéro de cette émission Lova Lova. Ne zappez pas, ne faites pas trop de bruit. Stay tuned. This is your host, Bibish Momo Plasma. 85 pouces. Donc restez toujours connectés sur la www.congopromotv5.com chez le Big Boss Rav Nguindu de Boston. Restez toujours connectés. Bolanda Congo Promo TV, site et Kanga ba site tout. Site oyo ezoke ko découvrir ba star ba bazana ba palais ba batika ba baza Bolanda Congo Promo TV ko yango fin yango nde fin ba vrai chéri ba vrai Joe Bolanda Congo Promo donc site kangi ba site tout oza patlora biso boto bomba maki metara ya kunoli biso donc site kangi ba site tout Congo Promo donc fin batika au vivre toza Raf Nguindu oya Boston et comme peut tourner biso na Congo Promo Scanten ezalaka donc to solo na ndenga Scanten Weston ekoti na Congo Promo yinda zolia ba jour oyo ya liaka 3 fois na kata Congo Promo Raf Nguindu Scanten ye donc bango batikala kwa soki si babundana ki me biso awa na ndenga pete kaka Scanten ekoti kaka donc to leki na biso Raf Nguindu mokonzi na bango kwa Raphaël Nguindu I'm your brother Raphaël Nguindu vraiment la pesio mokako soit kende liboso ozo la fierté na biso Congo Promo oyo eza kuya kosamba te tembe na moto te mikolo Congo Promo nde trois fois Congo Promo TV o aboya sali mokili na esia ingénieur Raf Nguindu petit non monsieur ouais Congo Promo TV toujours en direct Bolanda la ba Portonios Belgique ba la Portonios ouais balobi Raf Nguindu Congo Promo à suivre toujours idéologie ba Bolanda ngo aspect Congo Promo toujours grande puissance come on www.congopromotv5.com chez Raf Nguindu Congo Promo qui torcos net na film Congo Promo babundana nango babundana nango quoi comment États-Unis d'Amérique parce que tous années na Boston on a Raf Congo Promo monde entier international n'est-ce pas donc qui ni dobi biso loko tati na bakili Tara Congo Promo, toko ta partout. Bango ba limiter monsieur loko ta partout. Donc on a vu biso Congo Promo numéro 1 ba site tout. Congo Promo. Ouais. Pour Congo Promo abi Congo Promo né au site ndanga ma BT pena pour ça site na niveau des États-Unis des fois. La qualité c'est notre passion et votre choix c'est notre bonheur. Alors voici pour vous la salle des fêtes des 4 filles pour tous vos événements. Des fêtes les 4 filles pour tous vos événements, baptême, anniversaire, conférence, séminaire, mariage. Une seule adresse, 1 rue René Mayer, 77 127, lieu 100. Congo Promo TV Raf Nguindu number 1 babi 001 Talanga State niveau matoso aux États-Unis niveau wa boy faut que les États-Unis to bona biso te auto jiji ba 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 teta ka biso ne pour le Congo et que